Na banga moto te na banga dingo ndenge na banga dingo na akachir lo kwanga c'est mon collègue respect za te na bunda na te te yena ko bunda na wana pena prise ya suka te yena ko bunda na te babi wana demo du monde donc yena ko bunda na te no vite ke no ko bunda na te pona obanga yi parce que tala batu nyonso ba bunda na dingo so bilana ba bakenda na ba notangelo tangela banane banane Olivier Fomo agenda na yebite nanga Steve na yebite Jacqueline Jacqueline tout na zo meko tambosa tout na bato wana so babunda na dingo na tembe so bakenda ngana benda ni te siko moto na ngani ko bunda na dingo tellement baiba ke non mabokoto mo azala ex afa chérie e dingo moto na ngenge ata to bulini na beti bato balobaka ke non atikelinga siko mo na bunda na ngana inutile po ata na bomi nzoto na préparer combat na ngande ni na beta eboy mokili eboy nango te ngana oboyela penaka pona bongo pona elo musute na oboyela penaka pona bongo mais kota makasi pena ndenge pena yo monela kiaza te ve makasi ya nzoto via zokola batu fo ba comprendre via zokola edingo ya lelo za edingo ya lobite batu bayebaka mais makasi ezali sur azana ye okombo yeba ko bunda neza telembo ya sisi pe komba Makambu. Aïe, top, abonnez-vous massivement à la chaîne Tokos Balinda TV. Toza awa na Balinda TV. Vous s'abonnez massivement, on est là. Balinda TV, abonnez-vous massivement. Talana kumba gifunda ya susi. Ya kulingo na nyokuma kuyukuma mote. Balinda TV. Bonjour, bonsoir, très chers amis internautes, bienvenue dans notre chaîne Balinda TV, mes amours, j'espère que vous allez bien. Quand de beaux mots à votre servante, la Cerci de la presse, donc Francisca Balinda, on peut savoir la chaîne la patronne de Balinda TV. Donc nous essayons de ande makambo a ekoye la bino mambo kitoko ya bien pe lengi. A toleka lo te donc to yambela bino batu tout ya sorte tout. En tout cas, vous allez toujours brancher la chaîne na bino pour erosa la bino kano ya dégâts makasi. Donc merci vraiment. Na minute on naza boye naza ngamorote nazana mabokotomo. J'espère que bino tout boye bien katière mabokotomo o yebani na monde. Donc ya yebani makasi na monde to yokaye to solana ye to yeba carrière ya musala na ya catch ce que zo kinendenge voilà. Sans plus tarder. Bonjour mabokotomo. Ouais, bonjour Balinda. On a fait ce bois tard to den. Ça ka mbote. Vraiment. Tard de bonjour donc nyoso ka mbote. Bonne santé. Ouais, santé quand nous mona ngolo peuple qui mezali. Nzamba zo batela. Ndeni musala ke ndeni poto yebi ke yo ozalaka na ngola mais là ba moment auto kuta nso ndenga bakini nazo comprendre te. Bon, toujours dans le cadre boulot kaka. Dans le cadre musala ka yebi ka biso to teka ngo bate. Musala tsoza bitumba yango mtelongola biso longwa wa okebo ozongi bo baluge bo do saka na cadre babaga. Ndo moninga na kata Kishasa. Voilà, to kitana to koto bandana na source non ya mabokotomo. O expliquer biso nano o banda musala na age ni pe nani apesa yo posa ya robanda ko sala catch. Bon, na banda catch pour mwana muke. Na banda catch mwana muke. Donc koloba posa bato ba pesa nga posa ya catch baza tellement belé. So na bina bando tanga bango ale musoto olala. Mais baza ebelé bato na via pour na koma catcher donc baza vraiment ebelé ba vie o ya biso o to banda ko tala o to banda ko landa donc voilà. Donc to ebi ke mutu so za kana ba na mutu na ye vraiment o ya préféra ka makasi. Oya landa kwa sepeli c'est belé baza ba ebelé donc so na tangi ba misu na tangi bango te yebi kaka baza tellement belé donc na ko tanga ba misu su beza te fi so na ndo tanga ba oleka tellement belé donc moto wa yo ka komboneta obulé le na bosani mais na bosani te za TV donc yebi TV za radio te quoi voilà ça m'embêtant quoi. OK, merci beaucoup Mabokotomo. Au bandango na age mukie non quand siko toyebi na ba famille musu ezalaka mwana koti na vie ya catch monde ya catch ezalaka da ba mona bino bandoki batu mabe siko réaction la famille ezalaka ndé bon ezalaka facilité ezalaka facilité donc ezalaka vraiment facilité tant on a embrassé monde na catch donc tobi bana vraiment la famille nyonso voire même na maman abotinga donc on a ko simbal souté mais avec le temps
tant ba ko comprendre bango que non te ils amusala na pone donc na minute au maman nga akoma na premier fanatique donc yanga donc bande ko nga tout ba koma fanatique na nga donc famille zonga normal donc ba comprendre que ça musala na pona quoi voilà. Un grand merci à Tania Zorada, ma copine d'enfance. Donc, on a bien rassuré à moi, c'est du en tout cas. Merci à toi. Pourquoi pas Percy Makila, Luria Poto, donc on met là. Voilà. Après, au bandé qu'on travaille, aux allez na succès, mais tu dis crap, pour que moi yo, kazo yo canal, c'est pour quitter par rapport à nous allez là quand la succès makasi. Après au diminuer mon keni ça là bon. Donc succès là ngi kitate, ezaka le même tu les lois ala kaka. Et là ça là que non les mususu, vous comprenez? La visibilité diminuer moi mon. Bon pour na zaki ce soir té. Yo zo en Angola, oui ba gaz ni les en Angola, le roi de Pesa, le roi Maneto, Fati Beto ya bakachir nyo Afrique donc oui bika. Des fois tu m'as montré aussi la tête donc yango ya makila babota mana ngana bota madia na bota makacher na bota mape na succès nanga donc voilà yango aussi la tête donc na minute autant na yi awa donc bilenga kache zongi suna minute na bata Kinshasa donc ba fana nga to ba Hollande nga ba pour ebele baluka nga donc tala na minute ba demande na Facebook le wana guerre okenda wapi bele pe ba yebi place na kenda te mais bele ba yebi na kenda ka ko sembola bolo na bandenga Angola mais grâce à invitation ya fédération ya Congo on a profité na pesa président Franck Biongo bambote belé na bosanité papa nanga colonel Chako et puis na maman nanga maman Fatou maman présidente ya lutte donc na PCP bambote sika bazali ba dirigeant tout ya fédération congolaise na PCP bambote donc ndé na bokasi na bango ya mona sa na kata Kinshasa. Siko wa moment oyo Lexi na Luanda connaissait passer les yo yebi ba novidade tout ba moment bien ba abonné na biso belé ba yebi balandaka presque ba combat na ba YouTube on est sur abonné na Angola donc si soki na sali soki na bundi 2000 combat na Angola donc na polika moko donc soki na bundi 2000 combat na Angola na polika combat moko donc les restes on a gagné donc bilan vraiment positif donc bilan vraiment positif tu ba champion d'Afrique ba champion du monde ba champion score yo ozala nani nga champion Interpol Malebo donc on a mis au champion d'Angola ouais na minute ouais na minute o te bi champion d'Angola za kamsusu mais tu comprends était ndemba moko ba champion d'Angola za ka tu na deux styles tu za na style technique na style la fétiche donc na minute on a fétiche ngam na kangi masolo quoi na kati Angola mobimba de kunena kabinda bangola no boyoka maboko to abie mtakanyi masolo po baza pe batala rapete ba yebi yango bongo baza na bazolanda ba yebi ke no ona solo beza yango ouais Mabokoto, bon, merci beaucoup vraiment. C'est quoi Moussala par rapport à Luanda, Nandengo Yeboye. Oye libela, explication na oye libela to ozonga susu. Donc na minute nga na za mutamboka nyonso. Na za mutamboka nyonso place Moussala ebenda nga na kyobunda. Donc na Angola na contrat na no facilité. Donc awa na yeka ka pona sala ba tourner o na yaki. À part ba tourner on na ba tourner na nga moso privé. O yanga moko et puis na ba faire na nga moko personnel o nga pe na yeli awa. Donc voilà. Sur les Sili, na zone Angola. Pour le Bémon, il y a un trophée aux oies d'Angola. Quand on a bétolo les solo, on a bétolo les solo, on a minute qui a kangi ma solo. Kasi yango ti makambo. Ndé expliquer on a moi qui babolé na bisope ba comprendre. Ba yebi ke sentir ba zo ngona bitumba, sentir ba mérita ngo sentir ba bakaba sentir. Obundina nani ezalaki ndenge expliquer biso papa. So na bundina nani ezalaki ndenge. Oui mais c'est ça, votre vendre à point. Faut ba yeba yo ba musu batala ite ba mona. Bon, na oyi la banka bilili po omoni koloba trop eza mbanga passe. Ne baloba rapé koloba pe ezala pe ka. Ngal sikuna nga koloba te nga bilili nde laksa. Donc tellement ezalaki pe brisque donc na oswa bilili wana na kopesa yo o balancer ngo ba fanatique nyonso ba Hollande nga ba mona ndenge kombango lekaki na moto na bundaki na ye. Na minute moyo le bezate. Te na wela bango image moto eloba na place nanga. Siko biso to yoka kakeba eza na batu mususu ba okende bona na jumelle obeta omoni na ba trophée na ba biloko gagna ba nini est-ce que yo peso to beti to ko beta na kombo nini soko betika maboko tomo po ya batu musu bima te mona gagner trophée bo mona ka trophée mais na mindele ba yebi yango te eloko te donc ezaka pona yo moko soko betika maboko tomo o mona ba komba na nga tout
eza na kati omona makambo nanga to eza na kati. Est-ce que aux arabes confirmé tina mindele partout dans naza confirmé naza kachira lobi na simanda côté donc na kachira simanda côté Google ebinga partout ba ebinga so beti na Google obeti maboroto momona makambo nanga to ebima donc naza kachira ya simanda côté wa mais la loi n'a pas yoka que aux alaka na ba succès belé bato pe okutana pena bato makasi kuna ba champion d'Afrique baza kuna okoka bango te bazomi de kibambi donc kuto koka kututé mais tozo kama ndongo zo ba komi champion d'Angola poké zombi de kibambi na bete na Angola. Ah bon zombi de kibambi bana Angola bazolanda nga batala komba na na sapu na bakita kosi obeta na bundana na ganya na bakita kosi ouais. Ah mais la émission on a sala na ya lobi ke maboto on pena elo côté bon omoni télévision moto to le gana TV pour le n'importe quoi mokele cheka vous comprenez yekuta bonina Marcos Sarkozy mazora ba ya bunda samago ngam na bunda na yi ngam na betaki samago zalaka champion d'Afrique yete moto zalaka champion d'Afrique zalaka Maurice ezalaka likambo tirage au sort bakatia ba uti poto ba yoto bunda na bango na Angola to sali tirage au sort ye tirage à sala ki papier wana kombo ebimi bakuta na yena mutata yena sentir ngai kombo ebimi na Samagoa Samso Samagoa on pesi to bundaka na ye na ganyaka na Luanda ya bundi na Maurice Loma a gagné Maurice donc voilà donc bunda pa na zomi de kibambe beta na beta ye na Luanda ba yebi bana sapu ba yebi ouais bon récupérer ka sentir on te wana ba komana tant to bunda ka vano ba kache wana ba uta poto baya wana no azu sentir wana te wana to bunda ine avant ba kache wana ba uta poto baya nde to bunda ina au rêve rapport ou sentir en te ko rêver te ngana on rêver do mambo belo ngana rêvaka na mambo belo ngana on rêver ko rêver ka sentir na te na ba mambo na posa pe le capé edingwe bon ba rêve na mso za bena no musika na mambo kache rêve za ka to suka na Congo te rêve za to développer pe ka mambo na biso donc rêve za pena no mo musika parce que o le ka bango nyonso le ka ba dingwe balobaka te basala likambo te po leka moto na molai donc na osala likambo lobi pe monde entier po nyonso monde nyonso pour la plupart etikala moi ba mboka mike o nanu kombo mabongo so mekota te mais na sala réforme monde entier partout tina na bazikuna vous comprenez comment mabongo to peut beta donc voilà. Un grand merci à Ricardi Makanda R9 donc merci à toi vraiment Mabokoto Mosiko yebisa biso na monde ya catch ba vrai moment betel so na ba vrai moment bon ba vrai moment eza ebelé tellement ba vrai moment eza ebelé na mamba catch donc na mata ba avion na mona ba mboke belé na pesa ba président belé mbote donc ba moment bien eza ebelé na mamba catch eza ebelé ouais ba fond moment pe eza ba fond moment et ozanga ndenge ne mama bokenda place mo bo akimi bino producteur akimi bino botikali bo mbongo eza te famille eza te donc okembi donc bokenda ba place mo bo la libanda bokenda ba komba mo bo buka lokolo ke ba komba mo bo liboko ke donc ba fond moment pe eza tellement belé donc voilà ko ezana batu musupe ba koma pe chaque fin de mois mo zola ngombo na l'état siko na ebité ce qui peut gagner mbongo chaque fin du mois ou comment bon net na ndenge na biso ya Angola donc chaque fin du mois vous comprenez moi mbongo ebimaka na compte ya fédération voilà ouais na ndenge na biso ya Angola bon na ebité awa soki koma ko bima pour depuis nazala awa na bunda awa na zo ba titre ndenge na ndenge non te fédération benganga ba pianga mo pa kolami bon na ebité ba to yoka ke bimaka mais ekoya na ba vieux na bazali boso donc ba koti na ba poche na bango mais quand même ya Angola tout monde ngo malgré toi tant nyo sauter mais au senti ya vu na ye moi moké na ye mais au moni pe moi yo et sali pe moi c'est bon donc voilà mais ceci pe zala pe na Congo pe ba gagner quelque chose tout ça la mosala te po o sala mosala moka dans les pamba boy donc mboka auto tombola ba fierté nango ya ba par-ci par-là poza mboka na biso lobi pe ba konzi ba boka pe na moi misu na mambo catch et o sala bien ba bongsi na biso pe na mambo catch donc tout ça ba oyo to tombola ka bendele ya mboka isaka balete ezaka box té ezaka rasuri nini té bon biso pe catch to m'appelle libanda tala na uti libanda na ye ezaka lokumambo ya mboka donc il ba boa kapé moi misu côté ya catch ba me kapé moi organiser côté ya catch pour tout so rappeler moi loko isala moi bien quoi voilà pour tala ba famille bazali voilà merci beaucoup ce qu'on a monde nani na ndenge osala po batu so travailler na batu na bango pembeni yo travailler yo moko to travailler na te na za na bureau na ngezali
Bureau, oui. À part bureau, nous avons un podium, nous avons un podium. T'es dans un gamoko. Yomoko. Lata de Magamne Yomoko. Gamoko, on a une sous charge. Na boy le be comme trahison, on a une sous te bol. Kala na zangana ba na mona za bunda na bango. Bon na mona ba trahison comme trop mona lem supo muta zo ba kangi mona na ba yibi ba kena yo poli. Donc ce côté mona mona ma mona trop donc na boula que no ba charge on ga mona memango. Donc ngamo so na poli pe na poli na erreur boy. Donc lobby na bon ça rapide et que na pola chargement on appelle ça mutu mo za kana se chargement ngana mata nango. Donc il y a on a préféré na garder ba charge na ngamo quoi. Makambo ezaka facilité to yebi ke kajer bazala bandoki siko expliquer biso non yobe ozana ki ndoki wana kachi wana tozoka au travailler au travailler non ndeni bon kindoki ezana ba sorti belé ezana bandoki ba pumbo ba lira ba ba frena ba via bato ouais ezana kindoki ya musique ezali kindoki ya bal ezali kindoki ya kachi pesa les a différents na ndoki ya pumbo na butu ngana za ouais ngana za ndoki ya kachi na za kindoki ya kachi ouais mais na za ndoki ote na pumbo na butu na ndoki ote afrina ba via bato au contraire ki ngana pesa rande ba via bato ozo mpo donc ngana na kindoki ya kachi donc voilà mais to mona ba mindele bazaka ba bundaka na makofi mais bino presque makambo eza mingi na congolais ba kangunda ba africain na ba ba africain mingi eza na africain so zo bunda fo panza mutu di bumolie ma michopo na kati on note question epesa nga tellement candidato pour place au monde ba to za ba complexer trop. Tout ça vraiment pas complexé trop. Na expliquer. Musique ya bindele na musique ya biso za ndenge moko. Pesa nga réponse. Un peu différent. Hein? Un peu différent. Ki soda ya bindele na ki soda na biso za ndenge moko. Te. Kolia na bango na kolia na biso za ndenge moko. Non. Bon, si vous catchez dans mon avis, nous sommes des Congolais. Tout ça, tout tombe la culture, il y a un peu de biso, des bango, tombe la culture, il y a un peu de bango. Bango, kuna bazana talisman. Vous comprenez? Biso, tout ça, na bokoko. Tout tombe la culture, il y a un peu de biso. Ngana, nous musakata moko boya. Ah, qui ça basakata ya randenge nini? Abimisi qui ça basakata na sur scène. À valoriser basakata. Oh muluba ayena ba numéro ba luba na monde catch. À valoriser qui bon luba mais na ndenge ya catch. Vous comprenez maman? Tout ça ba congolais donc non nous te vanda bo boulé pour kindoki na biso za olalo ko freiner mon même kindoka mundelo vanda boulé ana ton avion. Ton atonga nini moko boy. Donc tout ça ndenge mo na bango te biso to tombola la culture na biso. Mais so tali ba komba oui to bundaka. Mundelo so yo bu abunda a okokate. Ba condition so to bunda mundelo so ya okokate. Oh, ah bon? Maintenant, so ebisa yo mundela ba opambela libaya mundela okoka. Mundela so ye awa ko bundate. Bo ba condition biso to bundela ba ringo to bundela ngo wana. Mundela okoka te. Mais biso so to ke kuna to bunda facile. To bunda facile. To ko bunda facile biso pe to betana na makofi. Ba mona ba brique te ba bamba ba to ba brique ba to mona ngo to lo combien de briques zo. Donc tout ça là vraiment ba complexité to komisara o ya biso consommons congolais. Ndeka to lobaka to za ba africain donc to tombola la culture afrique quoi que jamais un Undertaker kuna place au vanda ala tilingwanda te au tombola culture mboka na bango donc ndeka biso pe to tombola culture mboka na biso surtout afrique quoi donc ah OK donc eza ndenge na bino ndenge clinique botombola mais normalement musique na biso au monde musique na biso eza ndenge mo na peso ba exemple nyonso so tali nyonso eza na afrique eza ndenge mo te na o eza na poto donc ce que tu conviens ni on est le convié. Donc biso eza bongo photo tombo la culture biso so tombo la culture na biso akabo. Ouais. Voilà, merci beaucoup siko ndenge oza boina kini pesa biso na de expliquer biso na musala na kini ezokendeni après kini okende wapi bamboka nini bon naza pena na moi tourner moko ya molai awa premièrement ba championnat mo zo banda kala mingi te awa championnat du Congo zo banda kala mingi te na uzala wana à part wana naza na combat mo privé au batindele mbongo pe depuis Angola ya Mokonzi azana États-Unis na pesi bambote belé achaki $5,000 ponaki ba kacher na ye o ya lingi to bunda poto wela mbongo wana ezaka donc eko za le 26 février oyo eza na terrain municipal na Masina. OK. Ouais, le 26 février oyo à part wana naza pour moi ba tourner ebele na osala Mokonzi wana mo pe tanga ko bone ezate wana donc te na pesi ka mbote place asa yebi na boye na ngotanga na kombo olingi ko bibimisa te sala
Naza l'aise, naza vraiment l'aise. Bon, à part on a tourné à Bakongo Mobimba, à part tourner à Bakongo, on a tourné à Brazzaville, à part tourner à Brazza, on a tourné à Kikwiti, Kisangani, et puis on a tourné sous à Lubumbashi. Donc on a vraiment la tournée et belé. Moussa les appenda donc. Moussa les appenda. Il y a des gens qui ont mais on a pena bikamu sinon makambu no wana usala wana yana batu musuba mona ngote yana batu musuba isanga OK ça l'émission est énorme il faut attiquer la biso le roman ko donc oko kabwana bongo te po na ko mema na ngayo pena musika te to kena biso mulaite ben moi elo baki sélection bimi sélection ka moi spectacle mo boye elo on est on sala mais usala mo elo mo ko na spectacle mo ya banguma comment on a tamboulé nango quand on vend des boys na go bendo awa wana ngate oh mais yo to sembi yango yo te na mebendo non otala ma te kasi fo mo nango pe mai sala mana nzoto na yo wa oh mais c'est que on les grimaces c'était na solution pe na ndena tambolaki pour ça ka spectacle wana nde osiko okina ngali ko te na kelo likolo te yo za na posa ya spectacle ce que tout nanga nini so na sala ngo pana ngai simba te ce que fona sala na nzoto no popesa témoignage pour moi wa tabo chaka temba pamba ngamo pena na fande ka buna rene loko te masimbi ka chenette na ngawe bonga mengoma non to benga oza pena mutu no po ya te na mutu nanga nde nini yo nde mutu oza ba mona ngo esala mina wana moni mabe makasi ba travailler bongo ba travailler te bongo ngande fona mona basi mais ka soso mona ngo siko kana chenette na yo muko kando la ti chenette no awa na simbi ka chenette no bona beni ya ko monika no ba ngoma kasi ce spectacle na longola ngo kasi te sala kana kingo na yo ezala kana kingo esala loko te ezala kana kingo yo mona ka c'est que to te ka bona nga tambola yo katanga bongo na kato ndeni po yango ona ni meonga na posala sa moto ezati te wana pena en tout cas moto ezati po moto foi salaka ezaka soki o esimi mais kasi na te ngasiko na mosiko ngasiko za ndeni jamais ndeni ezala ko te ezala ko senga nini ba makabela nga $10 nazala nga na $10 te menga ta mona nga na $5 siko yo bozo $5 o boya te ezala ko numéro senga wana na ko sala nga ngote o nga ko sala na zo ga seneti no ka ndeza na kimwe bonga manyoka allo ko très cher internet pour moi est-ce que comme ici on comprend était donc aussi les sanga mayele na nous mananzo to ya ngano mais oui quand on lit spectacle il y a bien voilà non na banyi na nga na mona nga to ke musika donc to suka ga wala pardon na niveau nguma mananzo to ya nga simba te ono bominga on a muda obanga na bonanga na boy vraiment merci beaucoup et sali bien ko banda na yo toke na biso musika te émission na biso eza na mwa mokuse to bona biso ko mema yo likolo makasi to bona biso ko matiso mafuta po te ngo lobi ke yangola e oza te ngalinga bena mafuta mata yo mtozo ko kima kimano na okima neni ngalinga mafuta mata toke maitanga mafuta ngapena nga mata mafuta o mote ke no ngalinga émission na oloba na oganga mais on sala émission na vandi kimia boido o matanga mafuta te olingina ko sala na spectacle te wana zo barena na nzoto na bana lingina sala spectacle yo muto bangi na yo vous comprenez siko yonga na posa siko matanga na mafuta ngana ko kamwa na émission oyo cholo ba ke yo beta zombi de kibambi po ngamo na tala vidéo oyo vraiment ke abomaka mutu misu mama vidéo no tala bomaka mutu misu abomaka mabokoto moto abomaka nani kasi yopo tena tunio abomaka mabokotomo mais siko ngana zo ebiso na beta yo zo boya poani abomaka yote me yo zwa micro chaye micro tuna zombi de kibambi so bundana mabokotomo na ngola na sapu nani aganyaki soko aza na courage ayebi soki na beta ye po bana ngola bayebi yango bosko ozoboya yango mpona mais biso toyoka penake droba mpe abeta oyoka nani drogba nani droba oyo alwandaka wana drogba na lwanda droba azala biso droba azali te nga nayebi droba na lwanda te kombo mosusu nde wana nde nayebi droba na lwanda te wana mosusu aire moko eya nango kanisa ngo na obe te nayi te kombo nanga nayebi yango te na ngola donc nga na ngola moto agane kaka moko afo baya avobaya wana ndo ndima nga azaka clair na bomba te na ngola moto agane kaka afo baya esili so neti na bakatcher nyonso ya ngola baopena ke obangaka vraiment kobanga te oyo nakoma ondima po liboso na ndo ondima bango te nga bangaka te na obanga ndeni
na banga te o na koma ondima lelo ezaka po baya bon Afrique mobimba o yo penaki en Afrique ngane ti na banga te baze belé donc en Afrique baze belé so ke na ngamba Brazza baya Palmas bazali bakabo Sense bazali so ko na ndenga Kishasa baze belé kutu ondima ba me obanga bango na banga bango ndeni do bateo na kabo Sense na ko banga bango ndeni o so ki na beta déjà kabo Sense mais oui mabogoto ce que yo so mabogoto mango nani zela non c'est yo ce que yo so mabogoto mango nani non kamo po mo kamo ndenge nini o mabogoto mo fati beto ya bakatiere nyoso ya Afrique o na zolo banu nyoso eza vérité po eza bato moso yaka lobi kaka nga siko na muta bongo te o comprends nga na muta bongo te ke na yaka na TV na banolo ba n'importe quoi non so moninga na TV so na lobi c'est que yango na oloba et salama donc na yaka na lika na TV na banolo ba muto na bunda na ngai te na yaka na bunda na ye ke batu ba Hollande tant que tu vas Hollande na ba tu vas commenter o comprends donc on a loba et ça maram o et salama kabo Sense ouais na beta ba ya Palmas na beta bango pe ba betanga de bo beta na mais oui ça bitumba na beta bango pe ba betanga zongi da ochana se obangi po te ko banga te eza nini soki ko beta eza ke soto bunda komba moko comprendre nga na beta ye pa betanga comprendre donc so te ka to bunda komba moko na beta ne na ba ke na beta ye il faut beta mana ba beta nga pe na beta bango donc voilà bosko makasi ngo mais na beta bango pe ba betanga te bongo ke na beta pe na tina suka bango beta mais oui to bunda komba moko te est-ce que so comprendre nga bien so to bunda 5 combats na gagné 3 ya gagné nga mibale donc c'est que na beta yo les gars neti kabo Sense to bunda ne 5 combats na gagné 3 combats ya gagné nga mibale Palmas na bunda ne 5 combats a gagné nga 4 nga na gagné moko ouais c'est que posano e mo siko moko wana na gagné donc pas na ye alela butu mobimba ti lobi na tongo abonde a gagné ka 4 a gagné nga 4 combats nga na gagné ka moko na mboka na ye moko siko moko wana na beta na mboka na ye lekela ouais lekela ye bongo siko okota kote dingwe tendeni kolobi mutu pena to mo ko banga makase ze na so ke na banga ka mutu te na banga dingwe ndenge ni na banga dingwe na akatiere lo kwanga c'est mon collègue respect za te na bunda na ete na linga po bunda na ete pone te ye na bunda na ete wana pena prise ya suka te ye na ko bunda na ete babi wana demo du monde donc ye na ko bunda na ete no vite ke no ko bunda na ete pona obanga ye parce que tala bato nyonso ba bunda na dingwe so bilana ba bakenda basila beta yo bi bato bunda na dingwe te na ba notangelo tangela banane banane Olivier Fomo agenda na yebite nanga Steve agenda na yebite Jacqueline Jacqueline tuna zwa meko tambosa tuna bato wana nyonso babunda na dingwe na tembe so bakenda do asil ça na yebi na ngate so asil ça ngana benda ni te siko motu na ngani ko bunda na dingwe tellement ba ke non mabogoto mo azalaka ex afa chérie e dingwe moto na ngenge ata to bulini na beti bato balobaka ke non atikelinga siko moyen na bunda na ngana inutile po ata na bomi nzoto na préparer komba na ngande ni ana beta eboy mokili eboy nango elobaka papa na mwana atikelaki ye kaka donc inutile siko na bunda ne po c'est que fona luka ba wana misusu pour voir sur la bêtise bango mokile ba ba te maboko aza quand même icône na mambo catch mais côté mo le bi ke bato nyonso abunda na bango bazinda ba yoka na lisuté donc ce qui totali bien eza même pona bongo te bato bakoti ape mbongo nde batiele bino mbongo bobunda wana bakoti ape mbongo bobunda mais yo boya na ko boyi na yo te na ko boya par rapport à quoi na tu ko expliquer par rapport ya vie à part ça non te nga na boya la pena ka pona bongo pona ilo musute na boya la pena ka pona bongo mais côté makasi pena ndenge pena yo moni la kaza te ve makasi ya nzoto via zokola bato ba comprendre ka via zokola idingo ya lelo za idingo ya lobité bato ba yebaka via koli déjà nzoto ko mokena su mais azana ye mais makasi ezali su azana ye o comprendre yeba ko bunda ne da telembo ya sisi pe komba voici mais oui poto yeki bato musuki a commencé à bimisi michopo après a kokasi ko zongi saté mutu et comment ça la sou bien té wana c'est dingo bon na ki pena pona lobela mambo dingo té na ki poma lobela mambo yo le problème ne ngwana ki na ki ma te pona yo c'est la mutu publicité c'est normal non c'est la mutu publicité yo bengi no ya mine ngai donc faut so za kama kamna ngai ce que yo ko mokena na mo pesa ba yo ça publicité bato publicité mais yo bon on apprécie mbote la musique à place azali a dit ko kotala ngale on a parlé donc na pesi pe mon père Saïd Arobo
azali na Bible bambote belé place azali na ba collègue nanga tout ya ba catcheur ya ba judoka ba boxeur donc bango tout ba jujoteka ba lutteur donc bango tout ba sportif dans sa place mon bambote. Merci beaucoup Mabogoto, bon merci to comme émission ko chité émission na biso to yebi ke mukolomsu to rezoa so après bitumba ozo bunda oyo so comme na fin to rezoa tout yeba ce qui est ndenge nini vraiment to comme na ko chité moi parole moko pona ba fan ya Balenda TV na batu na yo oyo to travailler na bango na ba quartier moi liloba moko esa balobi to s'abonner ka massivement na Balenda TV donc ande makambu makambu talaka mikolo to na système na maoke babi nana ko kelo mawa kita botangi tata na bino nani nana bota bino bisengo na ba fête même toujours na morgue donc message ezaka moko bilenga kachi yango ezongi bolelaki lelaki maître kangola ko ya lisusu te kachi raso elengi te ngayo déjà na kata Kinshasa donc bilenga kachi est déjà na kata Kinshasa donc boza pété ba kala mingi te bozo zodia ba information donc ba kala mingi te ma mbozo banda donc ba bilengo bino boyeba wana ba biloko bino boluka kawana ba biloko wana ba luka kawana donc ba bilengo wana to ba biloko wana tout est déjà na kata Kinshasa mabogoto moyeyo aye donc ba mbote belé na ngaba bino to na pesi mbote na ve na Fredingo Malekutimi en direct des États-Unis na mama Nadia na bosani de mauvais ngotima et y a des mamans Nzambe Santa Mela de pouvoir ou Mela na maman Clarisse na Brésil na personne bambote na bosanité mon président Simon Ekanda kwenda photo ka kwenda bambote belé masala nga ya passeur ya patron ya boss les banquiers Taylor W les ganganga bambote belé na bosanité maman Chako maman moi bambote belé maman Chako na marché maman na ngai bambote belé na bosanité colonel Chako bambote belé président Franck Diongo bambote belé place aux Ali na bosani pété famille nanga mobimba Joxika Songo Mujinga Benedict Kadima maman nanga Véronica maman tata moi nanga Moshia bambote belé donc ba fan tout maître rouge ceinture rouge il y a le Bobakasu bambote belé na DG Wanga en direct de Turquie bambote belé boza tellement ebelé na la notre on appelle si moi na Brazzaville Mireille Kadima bambote belé na Christopher papa lingi bino mingi bambote belé donc na lingi bino trop na bosanité petit dans la Shadrach babi wana mikolo donc yaza mopanzi donc stop Tripoli na matete bana matete tout ya bino champion yo bambote belé donc na lela bino ya trop donc voilà Fabio Mogrosso bambote na bino yango na Roger bambote na bino tout donc na lela bino tout vraiment merci beaucoup bambote les belé merci beaucoup tout on a basé déjà c'est bon merci to c'est que on a eu que tout le monde est à la prochaine yeah c'est bon merci voilà merci beaucoup Lydia Kanko maman la vainqueur Kanko pourquoi pas Mayo 50 na Montréal babi Montréal et kitana na kin donc après ça mamna ndenga kin eloko tout oyo luka so lukima yo 50 ozongo na facilité takaye pourquoi pas Miris Bouensa la poupée d'or vraiment je t'aime beaucoup bino batu tout ba fa na nga ba fa na Balenda TV naza wana kapo na bino nazala kapo na bino donc quand ndebo yambanga anda kuna bino et ça la nga bien makasi bo continuer ko s'abonner bo partager ba émission ba commentaire na bino ba critique na bino en tout cas et ça la biso bien makasi merci beaucoup je vous aime bien tout le monde à la prochaine ciao. Makambu. Aïe, top, abonnez-vous massivement à la chaîne Tokos Balenda TV. Toza awa na Balenda TV, vous s'abonnez massivement, on est là. Balenda TV, abonnez-vous massivement. Talana kumba kifunda ya susi. Ya kulingo na nyokuma kuyukuma ramote. Balenda TV.